On s'est retrouvé dans Bita, Mboka Oeza na plateau de Bateke. Ça dit Kinshasa et ça là au revoir na Bukangalonzo. Ah, c'est na commune Maluku. Place na ya botika Marie-Hélène Mulumba. Maman o auta poto oyo aza pona kiko sen développement. Mais eloko nyezo to ngisa bandeko na biso mingi o baza surtout côté oyo au vers Bandundu. Baza na problème penda ya mai sérieusement. Maintenant, si on a un moula, si on a c'est problème. Bandant, c'est le tir au pays pendak, Chikapa, Kikuiti. C'est un problème maï sérieusement. Plus tout qui concerne même à maï et balé, maï o et tcholaka. Mais maman, on a qualité à la forage. Tu as une fondation à Kinshasa, une fondation à banderole, une fondation à photo. Mais on a penda. Lolenge ndeto lobara okobo ya Mobutu mais Mobutu asangisa bato pona unité lelo Marie-Hélène il est de Kasai abotami kutu kunate mais aye kosala ye développement wapi na bateki bokomona qualité ya ba forage yango bana bita elongo na ba chef coutumier balobi non Marie-Hélène esengeli azala matembele ya simandako Marie-Hélène esengeli azala soso Marie-Hélène esengeli afanda awa to vota na 2006 to vota na 2011 2018 nde balobi esengeli aya kozwa carte d'électeur na ye nde bokomona lolenge Marie-Hélène akozwa carte d'électeur na ye Marie-Hélène akozala penda candidat na Tchango parce que Tchango et Bandi, Banda Pascal, quartier 3, route Mokali, Kimbanseke, Tina Oreva Bukangalonzo, Bafana Joseph Kabila, voisin à Bango, mais apona ko développer ka Kigakati, Matika ba voisin na ye bazanga mai, mais Kabila yebi ko zo avion et pave comme sango restaurant. Mais le lobo mona Marie-Hélène, est-ce que balingi to balingi ete elo odini bo sepeli na Marie-Hélène to sepeli na parce que tem so na mai oyo banda ko sabe so difficile na me ka tem so na mai elo problème mais lo benda biso so na me ko mai c'est que courant pas rocher la biso mai déjà che alobaka ko kisa ngo ezate ka promettre biso promettre biso pas ko kisa ngo yango lobi ke ba voix tout essayer to pesa to pesa nyolo nyonso photo pesa donc yenda a mérité na nyonso elo besoin accompagner pena les cas d'électeur lo pas to ye pene belé pour to accompagner to la sécurité amour à la biso a te biso mai a faciliter biso na batache belé ba mère banda ke ba mai amazipa ko zo mai donc lelo pena ye pena biso mai na mboka comme ka ba mère ba uti wapi ba yeka ba fongoli robino ça dit difficulté na bino ali boso eza mai même na bana classe baza première ko sokola ah bon ko sokola parce que l'eau c'est la vie ce qui mai za la raté donc mai c'est exacté moi to vivre exacté ah vous en fleuve eza musika ah pena ko beta sur la fleuve eza moi distance makasi lelo eza nini na bita ah merci grand journaliste Fofana au kitina na mabele na biso na bita tozana représentant na biso Marie-Hélène Mulumba maman formelle maman sociale yende aye ko défendre biso bana plateau de Bateke ba député ba bima wa ebele ba les corbeaux aya doje loko na ya kei mais tozui mwana ndako na za corda fondation Marie-Hélène Mulumba loko okamwa era yebe ayeli biso ke kozana ba problème no ya mai d'abord non est-ce que la qualité va forage là au monengo na mwana na qualité ba forage wana te ata ba forage o ba nazo sini baneng basalaka ba qualité ba forage toza na ngona na mona te era laxinga market wana na naza cordo fondation mena ndimaka te na boyaka na bia atake mona bita na bi mais wana oye biso moral ozo biso to nini mais ndenge ba kosa na 2006 2011 2018 o nako bayela biso ka ba nako wana to lembango mais mère ye na côté ya lobi nazo sala be asali alelo arrivé à maman ye to ke tika za carte d'électeur moni alongo na ba gombe côté ba vandaka ba wapi tout mais za carte d'électeur na plateau de Bateke puis na village Bita il y a tout au monde na Bateke nyoso mona muteke nyoso mot d'ordre abebisa voité yango faut pesa Marie-Hélène donc bango moko de toujours kende na forage to bande da musala banda lobi to distribuer mai tozo ke yoko ke sur le terrain oza mukeke mungala muduba mumbale kolo tout bazana sima ya mama Marie-Hélène Mulumba
bato bamata te. Puisque ina memaka mai na mutu. Mai na mutu. Nazane sebo ya mari eleni. Asebeli mimi. Asaleli na minene. Génération à génération. Nous quelle là. Lelo nazo so mai ofele. Na soko yo fele. Na kumisa mari tendo ina ngai. Toyi. Marie Marie. Nango sengie ke photo apostile. Apostile. Ponye kudima mweleni weza bwalu kwipo plato bijimune bijimu kapula ito kadimona chitimwe chitakubeta mai Zambia kulama kupatuke kai ngai nazola bamame eleni mama malamu kabe baya zelena libumu akotamila mama eleni beboyo debo akotamila mama eleni tokovote no se placana mama
facilité bisolo kwa liboso na mai l'eau c'est la vie Eso kwa mama ya mamele poto la maya mamele na kwa mamele kiti wana zaya yo de batekelengi donc tozala na crise ya mai na lelo pena to sepe to zimai to etonique ni fondation pena bozane sengo parce que makambo fondation esale bonani fondation Moussala les 31. Les 31, les premiers mois, on a voté, les 16, les 15. Mais on a papa, le numéro de la langue, on a filmé. Le numéro de la téléphone, papa, quand Moussala, voté à maman, on a fermé la prochaine, on a fait ça la pouna. On a fait ça, merci, ma case. Maï, ma mère, na tukayo de kita bokoze bongira mokana yo. Na pita pata maï. Maï,
de voir les citoyens surtout congolais. Donc, dans une carte d'électeur, nous avons aussi des congolais, surtout au nom de Sanrolete, Basalango, pour biso surtout pour Rakopona, bato oyo bazali pour un changement ya mboka na biso. Pourquoi au Tiki ville, au Tiki Bita, au côté na bato na distance qui a 3 km pour ya kozwa carte d'électeur na okaka a. Bango surtout oyo baza bandeko na ngai. Donc, na bato Bita, na bato a bango surtout tozaka ndenge moko. Bango so bayebi ngai, bango so bazaki na posa pe ba mona ngai. Na lingi pe tellement bango mingi na ki pe poto kuta na bango ko baza ozela ngai. Po kalate bango pe bazo mai na bango. Ya na ki ko mi moni sa pa na bango. Merci.
Ande na silisi musala na ngai. Nayaki ko accompagner Marie-Hélène au Aza diaspora ya Belgique. Atiki Belgique nae awa boko mona misala sali. Ministre te, député te, matake maman au alingi développement. Maman azo pona école te. Bato esengeli bato bazala proche ya chef d'État de bato ba Marie-Hélène. Asali devoir comme congolaise. Apprendre à zongi na fondation na ye. Nde ayebisi ba mama keno laka kibino. Mai yango. Ata koto inaugure yango officiellement te. Na yiko kanga mai te sena pe samio atanda mundamu. Pe ayebisi bango ba bossa na mokonzi wa ekolo te. Wa bengami na kombo ya Fachi Beton. To bossa na été. Et population va réagir. Bato abonné bazo mériter ko teka mokonzi ya mboka. Parce que aye asali posa ya population. Pe ozomo ndenge population bazo répondre ko la mayeye coura pe koya. Pe atindi bango toza na enrôlement ba kende kozwa ba carte na bango. Population pe bandimi tango oza leader, tango ozo sala posa ya population, nyonso koloba na population bakoyoka ye. Yango bokomona ngai pe na matina ngai likolo penda ya château ya fora nde nazo visiter nde nazo sala bino élément oyo. C'est là où nous avons remercié mon amboka Eliezer comme ta convaincant Marie-Hélène aya awa Isaïe. Musala ya boye ministre des affaires sociales zéro. Ministre de l'agriculture Bilianzi zéro. Pe ministre ya IDPS. Oh IDPS c'est le peuple d'abord. Na plateau de Bateke, bokomona tracteur te na ndenge ya maboko, lolenge bato azo na buku ba pondu na bango. Bokomona qualité pondu ezaleli, bokomona énergie to vitamine. Ngai na kosa bino te. C'est là où on a remercié maman o abotela biso Marie-Hélène, après sa éducation malamu. Na ko remercier mobali ya Marie-Hélène na bana na ye. O bandimi kotika na poto mama oyo aya alalaka awa na plateau po asala musala. Bokomona fondation na Bilangeza élevage pesa azobokola basoso ngulu pe azana agriculture alongoli pe ba jeune belé na chômage awa na bita. Bamusu basala na plateau, bamusu basobeli bango ba moto, bomone ba présenter ba contact. C'est ça que tolobi boye. Ba député ba okosa ba na biteni ya bilamba na ba Thompson ba biloko wana esili 2023 tokoyeba banani baza basoso ya mboka banani baza ba matembele o atambule ebeti bakobuka yango na nsima ndako ndenge bomoni pondu oyo muleya moyeya baza na facilité ya kobuka yango parce que eza na ndako yango bazobenga Marie-Hélène na matembele ya nsima ya ndako pondu ya nsima ya ndako awa bateke bandimi ye bongo oyo nani okoboya na dédié émission oyo na mama aboti Marie-Hélène po toyaka na ye awa ntango bazosala forage na dédié émission oyo na mobali na ye na bana. Merci Penge Fofana à partir ya Bita omoni aza likolo ti na ye kovisite mpenza koma batie basika oyo koma forage eza tala ebele ya bapano soleil au cas où énergie eza te vous pesali. Merci.